Merci, 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 merci. Là, moi, c'est Cynthia Bombo, maman. Babi, toujours vous s'abonner à site Nabino, Africa Vérité News TV de la patronne Cynthia Bombo. Aïe, maman, vas-y, babi, pour s'abonner, Cynthia Bombo, la patronne, moi, ça pembe choco fort. Babi, maman, nangaye. Et puis, ça m'a dit ma petite. Ah, babi, c'est Nabino, mais émission nous facilité, émission Oyo et Melabino, ba musicien, ba politicien, ba comédien Nabino, ba sujet Nabino, nyoso bolingaka. À travers votre site, Africa Vérité News TV de la patronne Cynthia Bombo. Aïe, moi Cynthia Bombo, puis ça m'a pas c'était vraiment on est là. Quand joie de vous savoir, très nombreuses fidèles téléspectateurs, merci d'avoir aimé votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo des courtes jambes chargées pour que babi toujours zambé na bangunyo surtout. Merci beaucoup vraiment na bino surtout au bolingaka Africa Vérité News TV de la patronne, je suis là vraiment avec vous. Merci beaucoup à ma tante, à moi, Mado Lugodi, sans oublier à Slay Dunga la fille à maman, na bosanité babi à face sacré papa na Noël, na papa na Joël, papa babi talaka bino vraiment. Merci beaucoup à tonton Richie babi mobala mwindu madefa kitoko wapi, vraiment des gros bisous à toi aussi. Ba minanga nyos obaningaka Cynthia Bombo on surtout boningaka famille Godi babi toujours vous s'abonner na Africa Vérité News TV bin mon boyebi ke Cynthia Bombo ya toujours na ba émission OSP sakabino et ka toujours na makambo belé venir moi et puis ça bino vraiment ba plaisir quand de tout le baba plaisir vraiment les autres vraiment na sango na sujet na lisolo vraiment il y a des konambiso moko ya moi si oyo azomi tungisa ma vraiment envisomi tungisa mais comme tungisa mané o ezo senga aide na yo aide na nga aide na biso nyoso mutu nyonso to akolanda émission oyo vraiment msusu ko 8 ans ko benga te pour apesi temps apesi pe numéro na ye mais on se taza aposa na ye abengi ngai na ko passer soit ou teka commentaire na yo vraiment na commentaire na yo wana vraiment ekopé ça y moi les somoko boé asala to asala te ndeko na moi ba bande ko vivre na mobali na ye ba fana ne pendant 5 ans pendant 5 ans na bolingo ndenge za bino boyebika bolingo 5 ans za vraiment makasi na ba passe na bisengo vraiment nyo surtout vraiment andimaki mais par là que mutamande ko soutenir moi mobali ezaki mwasi moi c'est moi bon na ye bazai moi na famille pe ba millionnaire te comme famille moka bino mo webi GDG vraiment moi bon na ye wana abane ko sunga mobali atangisi mobali ba université ye mo ka sukana na D6 alinga ki mobali akoma na étude ya likolo pour esunga bango un jour na vie pour le lo balba ki papa soko azoluka ezaka plaisir à maman pe esunga bango un jour na vie ba fanda ki mais azala ki toujours soumise na mbali na ye mobile na bino webi ka ba mbali ba jeune garçon ka ndenge zala vraiment bino webi ka ndenge zala vraiment et ça ka mabeti bo comprendre ngant point na sali bongo mobile na wana azaki vraiment mbali moko bien babande ko fanda nae mais toujours ce que ezalaka de temps vraiment makambo belé ya bolingo ka ndenge zala nango e ko sala ke moi si so baye c'est to mona ki mobile na moi si so place boy to mona ki moi si azaki boy abande sala boy a tout le temps babetela ka eli solo wana ye azaka toujours fidèle na mbali na ye anzibla toujours ka mobile na ya bino mbali na ko sa ba bêtise wana ti ba papa ba mama bandeko na ngai eloka pasi pe ya mawa o salami la fille à question eko kanga mobile na ye vraiment na mbetu bo excusinga meloko mesa nga pasi na lungata lunette nazima pardon ya ndeko na nga mwasi soki zakata Cynthia Bombo na kuti bongo na ebite ndeko na nga mwasi wana akuti mobile o ya ye na mwasi musudu kola mbetu ya abi Cynthia na sili mayeli non mais batina sala nini abina bandi ko défendre na boule ke msu mobala koza la akoko ko appuyer nga mais mbala appuyer ngati mbala côté la fi wana o bazaki ne likolambetu na mizunga kinda kuna zolela na nzela lokola na kufeli mama lokola na kufeli papa bena kufeli papa te mais eza nango ka bolingo na makambo onga na wuti komona na ebite na mutema na ngape na linga mobala ngo na sala nini na tika ye to na miboma na kufa na nga
tout na sala nini mais ya minga ko lobeza te vraiment yango benga kinga to soda kina bino sinta ngala ko le kana ba TVT bino ko za musana bino vraiment na posa ya ba conseil bande ko nga wana vraiment ko sana nga bien vraiment na pembe na nga na zanga mo côté na zana ndeko nga moi si il s'agit de Kialou Christelle bonjour. Bonjour, Bombo. Oui, impression les années na baton surtout bazol dans Afrique avec News TV vraiment na solo. Ah, son encore bien fona la lunette. En tout cas, dans ma part, je n'ai place qui bon moi si. Et tu vraiment qu'il faut to yebaka. Tu vois? Na cause à l'élo, on ne sait jamais dans la vie. Na tambola na bien quelque part na tambola place mo ba craquant à danger. Mais d'autre part sur na telle d'autre part mobile na ngapé na ki na tali bolingo. Oui. L'autre commence à na bolingo hein. Oui. Tout le monde a na monika bolingo balingi après c'est bolingo ya intérêt. Mais oui ba quantité o wana mobile na vivre par nani. Oui. La fille à question a patienté qui pendant 5 ans. Tout le monde a fait une belle musique de l'obazar, babasi, babalani, même pas une année. Il y a deux filles et belé dans mon cul, des abotos tambola. Nebi qui est bon, tonton, aza bien, aza ba voiture, aza bien caca. Qui nebi qui sont qui passe moi bien présenter, bah c'est pas né. Mais baby sourcité, faut tous aller quand même battre. Ah. Antoine de Konamo sinon qui passe mon coup. Non, qui t'a mal mis main, n'a pas ça la montée. De combien ma bé, ma bé ma case. Faut mettre plus aux assos talent pour ma bé. N'a pas n'a Christelle Kayamba. Son a bien boya. N'a pas le babo qui conseille qui n'a boutou. Ami Bomi. Christelle, merci bien vraiment. Na moni passe na yo. Naza plein de Konamo mbal papa bonjour. Oui bonjour Sita Bombo. Comment on a ni? Ouais c'est Clé d'or le roi des bêtes. Clé d'or. Impression les années na 6 jours. Ok, c'est bon. Nous avons dit conseil à maman ou maman Pessi par rapport à Yann de moi, sinon de Komobali. Dès que nous avons le baboué, au moins, ce que nous vivre entre moi, sinon Mobali, tout peut ça faut toujours côté moi. Tant que Mobali, on a vivre dans moi, si on a. Parce que moi, si nous avons bêté lio réalité vie. Est-ce que Mobali peut constituer, il peut bêter la réalité vie, c'est ça. Non, tu éviter. Peut-être moi, c'est pas banal ma bé, mais moi, si à Mbangu, à Ebisio, vérité. Oui. Donc, par là, on a une contredit moi la moi si. Peut-être, tant que mon bal a poussé au salaire bilo kouana, c'est que moi, si n'est pas banal au salaire bilo kouana. Parce que dans le ranzab clé d'or, la coordination que moi, si moi d'abandonner la vie à passer, Léonard de se voir, il a détruit vie jamais. Merci beaucoup, vraiment, on est là, vraiment, on a zappé, mon côté, on a Cynthia, moi, ça a toujours ma tébélé à papa, bonjour. Bonjour Cynthia Bombo. Oui, comment on a une impression dans les années dans ce gel-là? Comment on a Joseph Fayenga. Merci pour la question. Si j'ai osé, si j'ai mon nom bien, on a un coloba premièrement. L'amour est le komoko est abstrait. Ce qui est abstrait, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais ça se prouve par des œuvres. Au moins à moi si Abanda, au moins à moi si Abanda qui manifesté. Pour moi c'était l'amour. Aider mon bal naïe n'a pas si qu'autant c'est pas mal. Et ça bolingo. Mais d'autre part les gars en question à coquet qu'au foot ou foutiété. Et il faut savoir, les gars en question, Azali Bomate, peut-être à Mekeko découvrir ma bémoroboui. Oui, pour ce qui est à réagir de la sorte. Et ma béwana, il a fallu à Meka un peu côté l'Isangwata moi sinaï. Ce qui l'est peut-être, n'a tombé peut-être na l'Ikambo. Et ça suite à ma bé au Salaki. Boy. Par là que yo ce total bien dengo zolo belaki oza pour mobile na art mobile na ça que ça bien. Non. Eza bien te ata ma bango eleki. C'est moi si on a té. Mais mobile on a illettré. Merci beaucoup vraiment Nasa Pena Mati vabi que moi ça taille Mati bonjour. Bonjour Cynthia Bombo. Oui, Mathieu, impression dans les années na 6 jours. Vraiment 6 jours vraiment et ça linga tellement ba char du poule.
pe na longwe matina koti siko na kati ya nzoto afiwana. Parce que pour ani mibali ba ka bengra. Yango moni mibali belé ba komi otula. Moi si akoko so aider mobali te. Toko banda na mobali dans les débits azana vie mon condition mon que akoko vivre te. So naza moi possibilité non ça là tous les moyens que pour na lingi azala moi mutu mais non seulement que non qui peut à 100%. C'est que ingratitude ya mutu moko et comme on l'a ta garçon nyonso. Pourquoi? Mibali balinka ko pesa basi ba choc tout le temps. Nazo zwatan ya ozala na yo, ozane lo côté. Oza gaillard à 0, to bandino na pasi, tozo kena yo tinza ma pambolo zwata 100 francs ya pamba. Maintenant on zoa 100 francs, il faut reconnaître à mon toit ça là bien fait tant aux ala kana on est bandé. Oui. On est bandé. Oui. 5 ans. 5 ans déjà. Oui. Mariage to boti mwana a tamboli. To oui, au moni tango mademoiselle obiki mobali gaillard à 0 mibali bakomo otula et lors mona koki olobaboye au moni bana basi na ba surtout na ville à Kinshasa mona moi si soki a découvrir que mobali zo PC bolingo a commencé à n'importe quoi moi oza même inutile ozo comprendre tango na zo bolingo na PCO o remarquer que ngai mobali na zo linga yo o commence à blo moi eza inutile jamais téléphone avec consolé na moment wana au comme au karanga et l'autre s'il te plaît ouais Clédor oui nanga sa mon intervention moki la fille jusqu'à présent a sala que loko mon côté peut-être o ko se pesa mobilité le contraire on est ko pesa bolingo azo pesa na o ayembongo c'est comme abe na eza wapi peut-être beaucoup lo banaza trop amoureux de femmes non tout que en réalité des choses tous un peu reconnaissant mouton c'est le bolam aux familles notiques c'est le thé tu sais et de filles ndé singabo oui na ben pena batum suswa et bi kenda zana kana mobali ne mo quelque part bien sûr retrouve na mbala na 5 ans mais à peine ma kamne mso salaka to pe saka mbali pe ba fautité hein biso basi pe na ba défaut wana ngako za no vivona mobali mo bene bi kena vivona na mobali wana pesa ngambon mais na bolingo na gardons quelque part sauf que mobali on a que no pese mbongo wana ou bien na ndona zaki fidèle et pas à découvrir que ngape quelque part na mutu mombo il faut agir ma bé c'est ça oui question on attend oui d'autre part to que na lo kamnon na logique mobali na koza fidèle pas na yo bana le loti lobi mais so olingi ngate otika la ka ko linga ngate quelque soit ba défaut na ngai pona nini moi un mobile tant aux yeux kozana moi 5 ans 5 ans on a au lekisi ba makamna et combien quelque soit ba problème na union surtout oyo kutana kinango pourquoi pas dans les débits tant yo moni que la fille à question azo conduire na nzela mabe o se la chemba la moko au vivre na ye au zimbongo kana tango mbongo ndeye abimi mabe chose grave na mbetu na nga peut-être ngande mutu na contribuer ya na mbetu wana oye na kutio olali na mwasi msusu na mbetu wana na kati okenda pe msusu pe ovanda mobali mombo oyebi lebi na été oya msupe koza la fille wana akutene pe na mobali mobali bi debi na été akina nda kwa kuti ba million abali pe fille wana ati anu est-ce que mobali opena ça normal oyebi kaza mobali a raison na ka kovanda ka balala la mkabi na boy mwasi wana on a pendant 5 ans ce qu'on parlait que la fille abandé ko bakabi azaki kimia na mobali na ye bazaki à l'aise loko vraiment ya mabeza kité siko kaka nige zaka subitima aye ay kokuta likamba bon faut ba yebisa ka déjà que mobali na yo azaka na base mais andima kate parce que azaka toujours confiance en mobile na ye oui na ko kato me la kati il faut tous ala quand même bato oui muto a raisonné bon c'est qu'il a mututé oui mobali nyo surtout pe ça ka mi bali faute te biso parce que on a erreur rebelle hein oui tu vois na ko za pe am quelque part na telemi boy net singa sauver comme elanga na ko za pe na sona muto mo la mwende kwa mbala na beti kara c'est ça tu vois mais er déjà muto mais au moins il solo ba memara sango solo mabe ekindara musika
Vous comprenez? Il faut que vous ayez un peu de bonheur, pongi, grand sœur, ou bien camarade, Christelle, tu es quelque part tout seul, tu vas dans tout le monde. Moutou ça comme moi, on a besoin de me laisser. Mon bal ou mon bal et pas moi si on a dépend de pas moi si ou bien ok, bah moi agir non, à cause ça la montée. Oui, c'est ça. En habit que mon bal on a zali bon maté pas réagir de la sorte. Ma faute là, bolingo moi ça zali n'ont pas mon bal na yé. Peu importe l'information que vous avez, le message que vous avez, maintenant qu'à comprendre que l'amour couvre tout, vous que couvrir son mobile, vous avez exposé. Est-ce que vous aussi subitement arrivé à saler, arrivé à opposer à ta bouche? Est-ce à la tête na environ quelque part, mais la surprise na ndako ngana yaka na sala nyonso. Et ça la pata na salon tena mbetu donc mbetu o ngana to lalaka monte ka zale nenka na bolinga mwasi te mobali ba bengi mobali soki olingi mwasi que soit ba défaut na ye est-ce que mobali tant ba neko ka ba makambo na zwa ki tant ya kosolola na mwasi pour parce que hier a réagir bongo à 8 ans te à 8 ans ya ko moni bolingo sala kambo n'invite na bande ko basi de balo bande ko mbali balo bate eza bolingo za mbongo te. Mon bel monsieur Kozara, moi si mon bois sale quelque part il a que un million, à c'est même 10 ans, à baliété, mais moi c'est un mois pamba. Tout le monde a les lots, et là bah film sous na un mois bah balié. Na babali pende pile en lilo. Présentation vendredi, samedi bah ça dimanche religieux. Et ça là. Na za témoin ya makamwana. Dans le vélo comme là comme ma place de Kwazali. Au moni tout le bakilo comme amour existe la raté mais la preuve d'amour existe là donc comme appelle c'est de comment ça zali au moins ti mobile a comme on a point au stade loko wana c'est que azane loko moko oyo déjà à l'onde ça monter mais peut-être à moni trop parce que mobile ngo à cause de la idioté tout à cause de la vraiment était pour la asale loko wana on comprend est-ce que ne commence mtu oyo apesi si jeune yimto azotana na moment oyo azala mabemo o asala ki mobali azala elo mobe oyo bombi na kasa mutema na ye tellement ayebisi yo avoué ayebisa pe yoka pe zope temps yoka mona mobali wana ayebisa pe secret elo on esali ke on commence na niveau wana on comprend ndeko moi si amsu asali mabe on comprend ati comme ma charge non et pas moi mobali peut-être ndeko mobali wana amsu asali lo et lo est poussé ça le loko wana peut-être amélie trop. Si tu comprends, Amélie trop ne à nini. À quoi avouer nini après avoir koyoka ba mabe ya mobile na yeke non mobile na tambola na basa na ba akoma na basi misusu si peut-être azana mutema moko non non aza mwasi atambolaka balingaka pe na nzela. Tant que bande koyoka ba message wana nyonso et ko pese pe ba mauvaise intention que mobile moi déranger ceux qui déjà alingaka et lo ni relation qui yé pe déjà place moi à salango déjà ne bozo kolele ne ko mobile ngana bandeli na lobeni no ka passer moi. Mais en avant, j'ai compris que l'histoire est boye. Tout pays ça acaba tout faut citer. Il faut te bara débit à l'ikam, n'habit à l'ikam. C'est qu'ils ont la moins si on a ma comme soit ça là au mobile à yebi faille sans bonne vérité. C'est ça. Pour l'instant, sur ton bito kota tina kacha débit na bango. Ton babanda ka 5 ans to zalati. Bitel comme na biso za ana minute to zala sujet que pour parce que la fille a que c'est ça lié passé. Mobile nanga na zala na ye na sala nya surtout on a ko ça pour parce que azala mutu o asalelo. Mais tel ko yo futanga. Maman, to za no basi. Zona mitano na place na yo. Hein? Que soit ma be ya nga matina zanango. Le temps que nazaki na yo. Yo mobile tango moni bongo. Est-ce que aux 8 ans yako peut-être ngana yo kiti baliyebisi nga bayebisa nga mena ndimela ka te parce que na linga yo na mutema na nga mobimba na kanga matoi na boya ko ka basongea mais nga siko na yo kite na yemba la mo ndeko mata via akanga matoi ya boko ka basongea oui ouais on comprend na kanyi matoi na bo penza ko ka basongea na boningo na nga na mobali na ngai oye e ka bongo non bien tous on a vie normale la vie réelle. Est-ce que moi si on attend abandaki ko foutre moi mbala na ba minerval
Maman Kabuni surtout. J'ai vu ça parce que mon ouana, alors on voit, alors pas pareil, tout alors on voit. C'est ça le problème. Mon bali, pourquoi? Pardon, mon bali, tant moi si, azo foute l'ombon à Minerval. Dans le début, pour nous a posé quelques questions, que mon au foute la Minerval au Zouakarapi. Au monique, mon bali peut azaki n'amour intérêt envers la fille à question. C'est ça, oui. Le problème c'est quoi? Bisoto, ça là, tu peux ça comme conseil. Oui. Entre bon mi balé o eleki to yebité et quand ça peut me msoko c'est que chérie mon téléphone appelle ça qui o na ça pas junior na ça pas Cédric à cause du téléphone mais okende o vanda ada ba camarade tout ça la moto da ba réaliste à Kevin comme ah téléphone kanga chérie nanga à ça pas kingani mais na kanga ki ngwatiki aza on environ aza batu et ba betela ki ba masolo aza mutu mutu normal et ba betelo yo ki koto et dans tamu bo vandi yo moko conscience ezongi bo on dit réfléchir ah telle la beauté telle gauche telle droite pour ça sortir faut ça ni faut ça ra lo mo boy tout dinga ka to pisa mi bali fautité tu vois on y copie ça mi bali fautité c'est bon mais les lots peut-être comment la conception moko soit moi ça kabelio c'est que kiko a auto sont pas mo bali mususu ou bien aussi sont pas tata moko boy ne to mo lo banaki ça mais ça peut arriver un petit rien où la fille se retrouve en angle par rapport à commerce naïe et tellement l'inga comme mingi andimi on se retrouver dans commerce naïe à condition que mon bala yeba au salaire quelque part ou bon salaire nini commerce mon beau bon son bala que moi c'est la pongina moi n'a pas encore bimo que non bien sûr dans les débits tant to lingani to lingana ka te poto linga chérie je t'aime te to partage nyonso lelo so papa na nga zate to lingano linginga penza bolinga so na esonga be monga nde na zabo na mona bonne vite na papa te na mama te tala façon ngande na conduire vie na nga zabo na betelo ba détail ya vie na nga mo bali pa ozo temps ya ko na mutu na lobby ça ne pas dire que la fille a question à loba ki bongo peut-être les gars ma loba ki oui yo kana loba boy maman azoza pour côté à moi ya ndikole à moi si omoni eloko mona koyebisa ye eza ke omoni bana basi pe nde baza wana nde lobaki nde bandeli ke soki mobali alakisi ye faiblesité nde moko boye esala epesi ye mapeka madame omoni mwasi ndenge oza wana soki lelo okabeli mobali kokasa te ke eza point faible nde moko boye ozo comprendre nga la fille oyo apesi sujet na ye awa aza mabe par rapport à quoi aza mabe omoni soki omoni mobali na remarque mo boye il faut déjà kolobela ye vis-à-vis déjà tango omoni c'est la malembe tango omoni yango tango omoni yango il faut oluka ke obe s'il te plaît différent. Oui. Même si Bible est boyango, Bible est boyango. So pesi na droite, qu'on a tellement à gauche ça ni eyeba. Tu vois. To ko za lelo ndi na sa bona linga kate so na sele mutu bolamu. Un jour donc c'est la bolamu te. To ça la ngote. To ça la ngote. Si ko makambo ko fio na sala déjà, est-ce que bino boyebi yango? To yebi yango te. Si ko yo. Si ko me oya ye aye moyen que to takimia si ça je que ceux qui mobali wana aza awa administrer oya za nango. Si ko ça ko connaître na. Si ko na merci beaucoup vraiment na yebi ke babi ke vedi ke makambo eza soma matata vraiment si je tozo lobela likambo eko ici koyo ndiko na biso azo lela ebita bina sala nini na sala nini na mobali nanga ona fana kini batan ebele pe na kuti na mwasi musu na mbeti mobala apuye mwasi mususu na sala nini soki to biketo ke na para mobali na ye to ke koyoka su oya mobali wana za ba longue histoire siko tozo lobela likambo oyo eza sik place yango biso to lobela na éviter vraiment parce que moi to comme cochiter vraiment pour na yo vraiment de kolanga ki alu vraiment conseil ni ko ko pesa na de kolanga biso ya mwasi pe so ki pe mobala zolanda vraiment du solo oyo conseil ni ko ko pesa bango vraiment pour na sujet vraiment oyo comme makambo e comme bango mbale de kolanga mwasi pe mobala bi ko talanga ndoza na talanga so talanga zo pena temps na wi ko encourager mobali te na ba bêtise au sala parce que ngamoni pe na vanja so na za mobala selinga bongo na onzima ngote. Mais pour notre conclusion, binomi balé, le président a autant
que malgré basi musu pe la sabon ba nona maboko na misapi pardon ba boxe ba na bar na ba terrasse mais suka ezaka yenda zaka cours de base tokoza tozala nandena bona kima na ba université na kima prof na kima mais so na bike on les cours de base na fona kota na tana ye na prof na fona kota na cours na ye il faut kana zala chérie ma chérie bozaka ba tout so bolingo pena bolingo de bolinga na kezaka ça pena bo 25 ans vraiment bozala na temps so bomoni ke bino mbali entre bino mbali simba te boluka mutu mo quelque part mikolo bazaka wana pona ko aider biso ba jeune fille ou bien ba nani so to ko ba jeune maman ba koko bazala pona ko aider biso dans ma part vraiment so na boy na batu boy simbité vraiment bo ki atteint église même une église il y a des pasteurs et là ba ko aider biso na ba conseil ba ma pasteur bazala wana pona biso on a coïdé malé pour vous conclure pour ça on dit qu'abiso bata mokili mobali akosa pe asala ki minena na ndenge na mobali abaksi moi si moi suppose ngape na box na ngai pona kangena moi si ba saboter ngai biso to sana soka na rapona c'est comme qu'il seka bato mais soit tano vraiment kende luka ba pasteur même si l'église kende bena senga baton ba pasteur ba sani ba pesa no conclusion ba pesa no conseil comme batou pour un jour peut-être bala obino bozana obino mbali nsambe mutaye c'est tout. Merci beaucoup vraiment ba dédicace na baton surtout bazo le numéro de téléphone. Numéro de téléphone nga. Merci beaucoup na pesi mbote na maman nga Suzanne Zalia, obota Christelle Kayamba. Ma grande sœur propre Laura Kayamba. Ça yo ma trop hein. Numéro nanga est à 089 47 26 752. Encore répéter 089 47 26 752. Na bossa ni bébé hein. Bébé Kazmi Obia Kayamba, beau garçon, ba fossette, c'est tout. Ah oui, merci bien vraiment nana ndekolanga mbali vraiment pona yo vraiment conseil nyoko kopesa na ndekola biso moi si pona sujet oyo. OK, merci beaucoup. Ndé là-bas qui toujours aux clé d'or Akaya. Demi-chef coutumier, moi la JD Iloa. Nous avons toujours une femme sage bâtit sa maison. Nous moi si bien privé entre eux mobile là toujours bimisango. Fan ça y est bo oyeba ce qui est années so ezanene. Yo mon permis talana nous est-ce que ba faute dans les à côté nini. Tant mobile wa sali loko oyo et l'on est poussé à sali loko wana. Conscience na yo sala. Mais n'habite que Eza Souka Bolingo Labino, Bofanda, raisonner. Bosana surtout au salé là, mais Boson Sabolingo Labino, Eza le quoi Yasika. Et là, vraiment, n'a pas ming vraiment Eza Angwana. Bambo tena vraiment ming n'a pas payé ça que na batunu sur botel, batunu sur Balinga clé d'Orakaya. Bosisimi maman biaka na kati ya Paris na pesi mbote na Mariam Ingila na pesi mbote na Gelor Ingila na kati ya Londres na pesi mbote na fiston Bidozer impeccable moté masusi Ballon d'Or na kati ya Brésil na pesi mbote na Lisa Ebengo demi-chef coutumier yoti. Merci beaucoup. Numéro de téléphone numéro 1 plus 243 89 13 74 930 plus 243 089 13 74 903. Ce qui n'a pas bien, Bolimbisanga. Ce qui n'a pas bien, bon encourager. Merci beaucoup vraiment on est là vraiment dans sa pena ndekolanga mbali papa pona yo vraiment conseil nyoko kopesa ndekolanga biso moi c'est pena couple oyo vraiment oyo isali moi mbilinga na bolingo na bango vraiment conseil nyoko kopesa bango. Ndeka na lobel liboso Joseph Ayenga, artiste et comédien au sein du groupe Arsenal, et président JD Iloa, chef coutumier. Moi conseil ezaka ke ndeko mimbali boko tenir nga moi rigueur, mabolimbisanga. Moi le gars en question, à Gafaki, et je crois qu'il y a déjà une séparation entre Yéna et la fille. Parce que je sais que tout le monde fait bana. Bat nyonso bazo conseiller bango awande to vanda ke ba bongisa ba préciser te nani abanda muninga. Et ça bien sur le gars en question a boti courage avec bonila la fille par rapport à ma bé à Salaki. Et ça a bien makasi. Et la fille c'est déjà passé. Sur le gars en question a boti courage avec bonila yo. Limbisaye pour continuer bolingo na bino. Vous comprenez? Et ça un peu bien. Et
mbala sima si genre ba problème s'opposer les sous kokenda trop vite tena ko exposer mobile na yo devant batumonios et ça un peu bien bambota trop kaka na mon vieux dada Weston elamba babi azenonia au grand géant de Milan Thérèse azeno na kata Italie yango wana laskoni mbunza na kata Luanda mon pote numéro nangeza plus 243 316 22 60 plus 243 316 22 60. Merci beaucoup vraiment Tozana Mati. Mati pour nous vraiment le basuka vraiment peu conseil na jeune couple oh il y a pas problème on va communiquer. Bon conseil nanga ezaka on pesa. Garçon, il y a question, na la fille a question. Garçon, ce que mon éco sali moi si na yo, o linga qui est tellement mingi, so sale bon pour na ko venger le mamboy. So za bolingo na e, lukaye beaucoup tana bo solo la. Nde ninga na mo mbala utolo ba ke al bota courage en luka moi si na bo solo la ke mama so na sala ki boy po na boy. Tala yo pe ba défaut na ezala ki bonde pour ça ki nga na sala eloko boy. Mais to luka moi to zongi sa bolingo na biso nde ezala ki ma bezonga te boy boy. Mais ce qui peut monique ozana bolingo ya la fite. Si kaye continue banzela na yo oyo osalaka. E ndeko nanga pe moi si ba force nature te. So monyo force mu esimbite eloko leki tikezate. Conseil on a nazo pesa o yangwana tika mibali ba ebele basi pe ba ebele nde azwa ki yo nde mutu mususu azwa nde yo po mona ke nde pe mutu mususu amona entre binomi bale boluka mwa bo solo so bo solo li esimbite to yo moni pe o découpter mbama ko o tiki na yo mama tika mibali ba bengra mobali ato salele nyonso so alinyo te o lingo kate ko force nature te. Conseil on a ligné na peso kawa. Pour no linga tendo zano olela. Et ça nga pasi. No linga tendo olela bongo yekuna a vivre na bonheur. Em sa vandine na la fille wana ba solo la mais yo za choc na mute. Ya tika donc le kitike zate ya mabe o bwaki ya malam o retirer. Conseil na nga ngena pesa ngwana soki nzamba opambola bino bokozala eza bien so pe nzambe pe tinda ki shema yo na yo te bokabwani bon na pesi ba mbote na ngai na mama na ngai Chantal Mazenga na pesi mbote na nga pa koko na nga di chéri yo ndo koma papa na nga lela fort na pesi mbote na nga na Wilinde ke wana kati ya Paris na pesi mbote na nga na makulutu na nga propre yo nyonso tu ya biso 081 65 80 274 bande konanga ya mabe bolimisa bokana ngate. Merci beaucoup vraiment on est là vraiment on a vraiment sans oublier na pesi yanga pe Jani Bandu babi fils de l'homme na kata Suisse babi ayo Cynthia Bombo et wana vraiment bambo te belé na ozo sala Cynthia Bombo ta kaka ya mingo lebeza te tucha papa mama et ça mutema pasité vraiment merci beaucoup à Amado Ligodi sans oublier binonyo so obolinga ka Cynthia Bombo pardon Cynthia Bombo pas pesa pe envie na pas en décolanga moi si mama yo kangai ngapena lubata ya ngai mo mibali ato salele nyoso otikala kunzima oti mobali ato panguseni ya masoko bo skizinga na terme otikala kunzima oti ato lembole ndeni akunzima yo te pona nga elonga na koyebisa o eza nini tika na yo mibali bazebele omambo lingo yo pesa mwa mobali wana lukata mwa mobali mo be pesa ekaka ate ya muke ekosunga akochope na place mo ke mutima ino izana kimia babi bolingo esimba kaka na bolingo jamais ekenda place mususu po oru ke msusu otoza na bolingo mo be boboya na mobali yo oke msusu non okona boya na mbana komia masanga okosi oza ko se détruire po okoma kimia il faut olinga pe kaka mobali soko lingi mobali ozala kimia po na nga vraiment conseil nga na ko pesa oui po na nga ba conseil na ko pesa yo asa mobali mabe na batane soto bosali na vraiment afuto monnaie de singe ata yelo na koseka ata yelo na nini ya mibali bazako ba kamela yo ba changer na minute kwa couleur elambe zo changer zo ngela
changer avant la minute quand changer vraiment ils ont là ndeko nanga moi c'est vraiment tika na yo okozwa pe mobali oyo akosala au moins mobali na bande akosala yo okozwa pe mobali o même so okutu mobali aleki moi mobali wana parce que makameze belé vraiment makameze belé so bikalo kangana kanganga ko boyina bilonga te boyina bilonga tata boyina bilonga bane tali bino vraiment ngana o lobande na parc ya ndeko nanga moi parce que ce qui ya ça qui mabe so to bité to ke na parc moi sans sala mobali mabe moko boyanga mobali azong si c'est que mobali na pe azam te amabe et le koni ezanga pe un jour pe ngatu lo mabe so to kufa so ta bomayo po le lo pe so kufa na malade bolingo wana ye pe ngaka dondo na ye famille na yo ba nga bazangela yo yango elonga na ko senga vraiment ndeko nanga tika mwa mobali wana bolingo kidaka na bolingo linga na yo ata so to lingi na mwa bébé na mo boye so lingi bébé te lingi mwa père na mo boye parce que non to ke non na logique makambo to so lobela non te eza conseil ma bête auto lobela eza réalité kasi te yango to kende kasi yango to kende te parce que retrouver la sida te oh mobala salaki bino bo mona ki sida te lelo siko te kasi yango to lobela ka tika atuna volonté nzambi c'est ça que moi mais c'est ça que moi je dis. Na lobby très bien que. Na toki vraiment le lobby on na kanda. Oui. Je dis ceci. So bazaba un homme si te pardon, bazaba un homme sérieux, bazaba garçon, bazaba fille, so bazana ba mikolo te ba ki une église. Même si le to bota ba na biso ba kola na mokili. Est-ce que si do mona nzamba pesa libala nzamba pesa libala utika likolo mbala utika kola kwa inase. Te to ke na logique makamu. To ke na logique makamu. Dis pas ça. Bolingo ke ba kende l'église est-ce que bango banda ba lingane si ba kota te église apa ma poto li kame yeli ba ba kende l'église maram nyoso tout o yeba ka ko tika ngo ba mon frère s'il te plaît na tolo bango même si ba parole ba bota biso et moi on raté éducation ndako soit via balabala ta OK wapi OK wapi l'église soit raté éducation église OK na école c'est une école raté et s'il pour na mutu wana na ke luto ba obimbu mama ko bebisa bambume bele te to ke la logique non parce que émission sila ki na eto zongi susu émission si de sila ki parce que ba pesa ba dédicace ba pesa no so sengela ba pesa obi kiso basilo ko mabiso non habite malobala ngayo ngala lobi yango tumboli bino na habite émission de Jesili Jesili me doit continuer de au moins conseil oyo pesi oui c'est ma paix parce que c'est bon la nini bino bozaka pour garçon so ba ces années au moins non ça quitter la tala non ça faut l'été la mité nga Christelle et mbalo sakana ngati si akili naza trop sir nga Christelle que son mbala meki nga okende ma ben c'est pas bien merci beaucoup maman to comme la suka babi ke so ki to bika ka to ke kana sujet on veut dire que to zonga banda coûter merci beaucoup babi toujours s'abonner na Africa Vérité News TV de la patronne Cynthia Bombo des gros bisous na bino surtout vraiment na lova bino mingi vraiment merci beaucoup à ma tante à moi babi ke yende manager à solo vraiment Mado Ligodi bye à la prochaine. Merci. Là, moi, c'est Cynthia Bombo, maman. Babi, toujours s'abonner à site Nabino, Africa Vérité News TV de la patronne Cynthia Bombo. Oi, maman, babi, pour s'abonner, Cynthia Bombo, la patronne, moi, ça pembe choco, babi, maman, et puis ça m'a posité. Babi, site Nabino, mais émission nous facilité, émission oyo et Bino, ba musicien, ba politicien, ba comédien Nabino, ba sujet Nabino, nyoso bolingaka. À travers votre site, Africa Vérité News TV de la patronne Cynthia Bombo. Aïe, maman, bobangate, wana moi Cynthia Bombo, puis son thème a passé vraiment, on est là.